Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda chaîne na biso ya radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino basango na bino obomesana mokolo na mokolanda mokolo na mokolo. Lelo tozali na basango nini? Lelo tozali na basango oyo tokopesa bino na oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo pe oyo etali biso ba diaspora congolaise oyo tozali awa libanda ya mboka. Bandeko babolingo boyebaka ete na mokili oyo ndenge tozali awa congolais pe ba congolaise mingi oyo bazali awa libanda ya mboka ebele ndenge bazali wana bazali koyeba te bamakambo mosusu ndenge ezali koleka awa na poto ezali ba manipulation ya ndenge ya kosakana te mais grâce ya radio Zoomelmail bato basili koyeba bamakambo ndenge na ndenge yango wana ete esili kosala mitema mabe na kati na ba soi-disant ba opposant congolais pona koluka ndenge nyonso tu ya kosala ete radio Zoomelmail ekoka kokangama pe mokili ekoka koyoka yango te mais bazali kaka kosala nde erreur po ete radio Zoomelmail ezali radio moko il faut ozala po ete oyeba na ko éteindre mongongo ya radio Zoomelmail. Bandeko babolingo ezali na bato mosusu oyo ndenge biso totalisaki na bakongolais ba vérité ndenge nini tokendeki kosala ba démarche pona kolakisa na bakongolais ba vérité ndenge nini bato to ba opposant congolais na makambo oyo bazali kosala na oyo etali biso bakongolais oyo tozali libanda ya mboka ndenge nini bazali kolinga komanipule bakongolais na bamakambo ndenge na ndenge. Bandeko bato wana basalaki likita po ete bakende kokota basala n'importe quoi bakende koloba na bato ya YouTube po ete babloke biso mais wana nyonso tu ezali pamba po ete radio Zoomelmail ekotombola kaka mongongo pe tozali kokende libela se libela pe mokili ekoyoka biso. Bandeko babolingo bino baye oyo bomoni ete tango mosusu bozali kolinga kokota na page na biso ya YouTube po ete bolanda ba émission soki bomoni mo anpokoso mikolo oyo bomitungisa te ndenge ezali wana radio Zoomelmail ezali kosala ba démarche to ete tozwi esika mosusu oyo tokoprojete ba video na biso nyonso ya kala pe bokomona yango ekoyela bino na bilili kala te malgré banguna bazali kosala nyonso mpona kotindela biso ba diabulu ya mike mais ekosimba kaka te. Bandeko babolingo Zoomelmail radio Zoomelmail ekotikala kaka radio Zoomelmail pe radio Zoomelmail ekolemba te mpona kotombola mongongo tango nyonso tokobanda kopesa bino basango pe bakongolais bakozala toujours à l'écoute. Bandeko babolingo boyebi ete ndenge tozali awa na poto bino moko boyebi ndenge nini ba opposant congolais basalaki ba manœuvre pona koluka komanipule photo ya Armand Tungulu pona koya kokosa bato ete botala Armand Tungulu yeyo tala ndenge ba manipula tala ndenge ba bomaki tala ndenge basalaki ba torture. Bandeko biso tosilaki kosala ba enquête pe toyekolakisa na bino ete
wana ezalaki photo ya Matungulu te ezalaki ba biloko oyo bango moko ba opposant congolais ba manipulaki pona kokosa peuple pe bomonaki vérité wana nzoka nde tango biso tozalaki kolobela ba congolais vérité ezalaki kosala bango pasi na motema pe na ndenge basilaki kosala nyonso pona koluka ndenge nini bakoki kolinga po ete batia moto to ba éteindre mongongo ya Radio Zoumel 1000. Mais Radio Zoumel 1000 tolobi ete biso pe tokolemba te tango nyonso tu tokotombola mongongo pona koyebisa bino basango pe pona kotalisa bino ba vérité. Toyebisaki bino ete bango nde bakolemba kasi biso Radio Zoumel 1000 tokolemba te po ete radio na biso tokotombola toujours mongongo pe tokolandela ba makambo. Mais yo moto ozali kosala ba manœuvre oyo ozali kosala ba manœuvre pona kokota kota pe koloba n'importe quoi na direction ya technique ya YouTube ndeko ozali kosala bozoba yebaka ete kala te na ba démarche oyo avocat na biso azali kosala na contact ya bata YouTube ndeko soki babiloko nyonso ozali kosala bamoni ete ezali bongo te yebaka ete okofuta amende na oyo nyonso ozali kosala. Bandeko ba bolingo bomi tungisa te ndenge kaka tolobi ba video na biso nyonso tozali ko bongisa esika moko quelque part o bokomona na sima ya mikolo toko projectele bino yango ekozonga nyonso mobimba bomi tungisa te po ete ba archive na biso ya ba video wana tozali na yango tozali ko bongisa yango malembe ba technicien na biso ba papa botamba bazali kosala bazali ko bongisa yango malembe kala te bokomona lisusu Radio Zoumel 1000 en force pe bokomona babilili wana nyonso tu bomi tungisa na bino te bandeko tozali toujours wana pona bino tokolakisa bino ete tozali ko travailler pona ba peuple congolais pe kolakisa bango ba vérité bandeko ba tozali ko yebisa bino ete ba opposant congolais oyo lokola bamoni ete Radio Zoumel 1000 nde ezali koloba bosolo pe ezali ko tika bolumbu na bango polele nde basili ko sala ba réunion pe ko kota me wana nyonso ezali pamba bandeko pe tozali ko yebisa bino bokoyoka kala te bokoyoka ndenge nini Radio Zoumel 1000 ekozonga na kati na succès pe na force ba oyo nyonso tu bazali komitu na pona Radio Zoumel 1000 botika komitungisa ba technicien na biso bazali ko travailler bokomona kala te ba video na biso na nyonso toko projecter yango en force pe bokoyeba ete Radio Zoumel 1000 ezali liseki te. Mais yo nde bato oyo bino bozali kosala ndeko soki ozali kosala mosala na kati na molili salaka yango na mayele po ete ndenge ezali wana tozali kotuna eske tango ozali kosala biloko ya boye ozali na avocat tango ozali koyebisa bato ya YouTube makambo ya lokuta eske oyebi teke bato ya YouTube na minute ndenge tozali koloba ba video wana yo signaler na tango oyo bazali koyoka ba makambo nini oyo biso tolobaki pe biso topesi ba explication mais soki ezali lolenge oyo ndenge olobelaki te ndeko bombaka deja mbongo na yo 20 000 euros donc 20 000 $ oyo kofuta lokola amende topesi yo deja signal po oyeba soki bato ya YouTube basali ndenge bazali kosala banquete na bango soki bamoni bamakambo wana nyonso ezali bongo te ndenge olobi yebaka yango ete osali bozoba esala ngando po ndenge ezali wana bongisaka deja mofuku na yo oyo kofuta kuna na bato ya YouTube po ete wana deja basi bakomeli biso balobi ete soki tomoni moto asignalaki makambo alobi ezali bongo te pe bazali wana bazali kotuna bakozwi nini yango bakokontakte bato ya ambassade ya Congo oyo bakoyokisa bango po ete bato ya ambassade ya Congo bapesa bango explication soki ezali bongo te ndeko yebaka yango ete osali nde bozoba bongisa deja 20 000 $ na yo oyo kofuta comme amende po ete lokola yo lingi olakisa ete ozali spécialiste ya kofundaka bato mais yebaka ete osali nde bozoba kokamwa papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba tozali koyebisa kaka na ba auditeur na biso bomi tungisa te bozala na kati na kimia Radio Zoumel 1000 ezali wana pona bino Radio Zoumel 1000 moto moko azali na pouvoir te ya koéteindre yango kala te bokomona tokozonga na force
ndenge tozali koyebisa bino ete bomitungisa te bozala na kimia ba oyo nyonso tu bayebi ete ba video na biso oyo bosi botala yango boyebaka ete ekozonga lisusu na kati na force bandeko ba bolingo ndenge ezali wana boyebaka yango ete ezali na bato mosusu oyo ndenge bamoni ete bato oyo ndenge tolobaka kaka bato balingaka verite te bato balingi tango nyonso tu kosala ba manœuvre pona kosala ba histoire moko ya sese pona kolinga neti ko atteindre sika verite ezali kobima bandeko ba bolingo tokoyebisa bino ete ba peuple congolais ba diaspora congolaise toyebi ete mingi bosili kokomela biso me bozala calme bobanga te ndenge ezali wana Radio Zoomel 1000 ezali kozonga en force Radio Zoomel 1000 ezali kozonga en force eloko moko ezali te bokomona babilili ezali ko défiler lisusu liboso epai na bino malgré bato misusu bakei koloba n'importe quoi na direction technique ya YouTube mais basali nde erreur po ete Radio Zoomel 1000 bango moko kutu pe bato ya Facebook bazali kokamwa po nini ke tozali benza enregistré tozali légalisé pe balobi ete non lokola bozali na numéro na bino ya enregistrement na site mobimba o bosala pe tomoni ete bozali site moko vraiment organisé bozali site oyo ya pamba te bato YouTube balobi tala te situation na bino ezali kozonga en ordre mais bazali kotala pona koyeba s'il s'agit bakoki ko traduire moto oyo asignalaka video na justice ndeko osali erreur bozoba esala ngando bandeko babolingo tokoloba penza mingi te po ete toboyi kopesa monguna to moyini o wana ba quelques traces po ete ayeba ndenge nini ya koluka koponyoka to tiki situation nyonso tu na maboko ya bato ya YouTube mais ye asali nde erreur ayebaka ete azali na ye deja moto oyo amitié na monoko ya ngando sanke amiyeba bandeko babolingo toyebisi bino ete bobanga eloko te kaka ndenge tozali koyebisa bino tokotombola toujours mungongo po ete tolakisa bino lokuta to mitema ya bato oyo bazali kobenga soi-disant ba opposant congolais oyo bazali awa libanda ya mboka oyo bazali koloba makambo ya lokuta oyo bazali koyiba bato oyo bazali koniokola bato tokozanga te tango nyonso tu mpona kolakisa bino lokuta na bango pe kolakisa bino ndenge nini bato wana bazali koniokola ba peuple yango ete na tango oyo bandeko na babolingo tozali koyebisa bino ete Radio Zoomel 1000 ezali wana mpona bino jamais Radio Zoomel 1000 ekolemba combat oyo tozali nango entre biso na ba opposant congolais oyo ya miniato oyo bazali kokosa bato ndenge ezali wana basali nde bozobe esala ngando po ete bango bakanisi baleki biso mayele me bakomona ete bango nde bazali bato oyo bazali ba ignorant pe bazali bazoba na makambo oyo basali bandeko babolingo tosengi na bino ete bozala kaka bisika bozali kala te tokopesa bino basango ya kafu oyo tobombeli bino pe bokosepela bokomona ete Radio Zoomel 1000 jamais tokokitisa maboko pona bato oyo bazali kolinga kokosa peuple pe bato oyo bazali kolinga komanipuler peuple tango nyonso bokomona ba image na biso na Facebook ekobanda kokomela bino pe bokobanda komona ba image na biso nyonso ya kala ekozonga en force bokomona yango pe bokoyeba ete Radio Zoomel 1000 ezali esika oyo batiaka mosapi te pamba mama Rosalie nazongiseli yo maloba